D'ailleurs, ça va, bon appétit. Oh. Bon appétit. Bon, Liani. Bonne émission. Voilà le ban. Moi gentil. Moi gentil, Ningobila. Habito sa bobeto. Bon, aso bon sambo, kado Messi. Et là, on a l'inga makasi zaki théâtre na ba série. Après ça, on a théâtre sur la moni ma sœur Sila. Nando linga Sila, na bando linga ebakata surtout na film ebakata ba couleur. Na bando linga na ba mibali na bando linga Dadi. Na Pierrot Ndombasi. Nazama ba série na total major Zolozolo bien bisadi diblo mo bongo. Nazaki so okete pa biso ni botuna botuni pa biso naza fona tête. Ngaza so noti classe avant ça devant na fona no to ba théâtre kala na théâtre mo na Coco. Na les places na CP na junior comme voilà. Na ndo c'est vraiment na Coco na Meta. Na bono linga tellement ba théâtre. So tout na tamba ba groupe Belenga. Et Belé plein de noms kana na le petit pas pédé nada. Oui, Aïda Zamuluba, Yambushimai, comme on a Gladys Kapinga Kalonji. Tellement pour les gars, on a comme Aïda Kapilas. Bon, on a profité, non, ça fit, il a comme un héritier Watanabe, Tosane Lomo Bekanite, comme un su Inosbi taille S, donc il y a pas baki, Tosane Lomo Kami. Tout le monde a bilingue. Oui, naza bilingue, naza par-ci par-là. Nasa melandenge ninyango. Pour la blesse pour la notre Père qui est en ciel. Que ta reine vienne sans bébé salupemba. Dans la c'est fait là la cri voilà. Voilà, on bien. Nasa na mafani ma bête ma beaucoup. Ah moi bis encore. Ta voix. Aïda, c'est fait ça ba ça. Naza bilingue. Ndoti ngai tu vas soit quand on c'est na qui ça na ndakwa na zara bonne quelque part. Oui, na bando kengela moi mon believe. Moi na maman Kati believe. Azara na 2 ans. Maman bango no ça na BCDC. Parce que temps ça quitté. Tant moi yebo c'est à mon no serva kitoko azaka gentil azekizaka batu. Et tant moi zinga na kina believe ando linga mpusuta pa ngai. Et ça là que ba voyager et ndena yako kata msala. Donc j'étais une bonne ndako mon ndo kengela moi. En plus, dans nos selles, il me remonte en bas. Oh. Eh oui, dans un taboli comme un récit. On verra aussi papa. Ah, mon bal. Eh, n'a pas bon mot. N'a la bolingo comme un récit. Ah, la déchire. N'a l'inga makasi. Moi, t'as banga mi bali. Na okufa. Après, c'est Nicolas pour ça qu'il tombe les hommes matin. Comme un récit. Tu vas pas Papa exagère sa rivalité. Na botama le 7 décembre. Le 7 décembre né na botama. Et non ça coup descente na orphelinat. Oui, non ça descente na orphelinat. Pour na siko na zo lukana na orphelinat otoko ke na sola maman Belleville pour tout ça la mingi ba descente na Belleville TV. Na sola na maman ba ki to ça descente le 7 décembre moni na koza pe mbongo mwa mke ona parce que nazana na mbongo te penda ya kozana kosa ba bloc ebele mais na baki oyo na omona nango na o bato ba olinga bakanisa ngai ou bien muta olinga profiter na lipamboli pe parce que eza lipamboli pe pona nga pona yo. Donc sur le lobby que non pour la dit la Bible c'est celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc ouais après ça va pauvre voilà. Donc ce qui peut pour la salle c'est pas polo. Ce qui au monde qui ngala ko suma nga 5 polo pour na aider ba orphelin. Nga ko suma nga 10 polo na nga pour na aider ba orphelin. Les appelle ma bête. C'est là ozolo belo mo reza message m'en faut ba capter bien. Donc anniversaire na yo tamo botama le 7 décembre. Le 7 décembre oyo ndeto wana novembre. Décembre oyo le 7. Au sala descente na orphelinat au fêter na ba orphelin. Donc au fêter na ba orphelin c'est rare. Balia, Bamela et puis ça période pour la fête. C'est ça le mois Noël. On peut déjà comme fêter le peu, on peut pas cadeau pour bazabana. Donc mututo alingaraïda a besoin à contribuer. Donc au sali polo, c'est ça. Oui, là ouais, vraiment au passer message bien. Allez mi valé le bon mangai. Ngai. Pourquoi mi valé le ndeni? Nenga mi valé bazami coucher mi lali, bazambi ngai lancer. Nenga mi valé bazami noko solo, ça ma peka. Mi balo bazar na mama biata. Et ça va pas mi bal nangai. Ya madiata. Eh oui.
Mobile faut ça ne loko moi ça lingela ko. Ndeti nga mobile ça ça m'appelle na satalaise. Ah oui, la place que na kota ba chali mo be mutula makolezo yeba na te. Exemple TV du Toka, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV du Toka, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Toka, rien à dire. Voilà. Exemple télévision, exemple TV, Barési Baza, messieurs les journalistes. Très heureux de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs. Ça a été toujours pour moi un grand plaisir d'entrer dans vos maisons sans pour autant toquer. Bonjour, bonsoir, fidèles amis internet, mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Grand merci à toi Yannick Youra, à la régie finale de cette émission, et pour avoir pensé aussi à Deo, à la prise de vue de cette grande chaîne Exemple Télévision, et à mon sponsor Yannick Chamba Godson, Chamba Yaba Godson, Motema Clarisse Ganga, Maman Sociale, et pour pas dire un grand merci à Malik Arafat, quelle bonne manière, Thomas Mbouya de London, Bruno Aruna et 19, et pourquoi pas penser aussi à Willy Claude Djama. À tout seigneur, à tout honneur, Gilles Monampoutou Yaïgota Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada, et Monica Makambo, maman la Brian, bébé Seigneur, maman la Kenaya, et puis Primaël, sans oublier tonton Jerry, tonton Jerry. Moi la mamie, je te salue depuis quelque part. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau une actrice comédienne bourre de talent. Année 2019 pour Naïe, parce que moi déjà, étant journaliste, il y a investigation à Luka qui a marqué pendant l'époque Naïe, na tant moukié succès et puis Azo mérité, Azo sala yango pe bien. Elle c'est qui? C'est Aïda. Si on va parler parce que Bolinga Mingi, c'est une jeune actrice et j'en profite pour dire joyeux anniversaire à toi, Sam Nushike, en direct de Tinise. Ceux d'ailleurs, d'accord, je dirais déjà bonjour et bienvenue à Aïda. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, mais on verra bientôt. On verra Aïda. Aïda. Merci. Voilà, tu dois savoir Aïda. Du début à la fin, au bon, je vais vous l'émission au Yves Sabanoni. D'ailleurs, ça va, bon appétit. Oh. Bon appétit. Bon, Liani. Bonne émission. Moi gentil. Moi gentil, Ningobila. Habito sa bopeto. Bon, azo bon sambo, cadeau, merci. Voilà donc Aïda, comprenez comme ça, c'est une comédienne donc bourrée de talent. Aïda 2019, Anango, Ponayo, Sotali, Ango, Penanenge, Banag, Nanenge, Komiboy, car la tête est déjà rechité pour Annessi là. Omilo Belani. Oui, nous merci Nzambe parce que c'est pas facile que ça même une année fait. Na YouTube bango misupe babandi papa bakatani mais nzamba pesi biso ngolu tozo chité pe na excuse na 2019 photo attendre 2020 donc on a pesi ka merci et na ba fan oyo bazaka wana toujours pona osenga Aïda pona otaba vidéo na ngai vraiment tikate nzambe pe akanisa bino. Voilà. Donc pendant carrière na yo eza une année, ça a déjà combien de temps de carrière? Oui, Naoumeli, ça a déjà 6 ans, 7 ans. Mais si on a embrassé YouTube, donc on a aussi déjà une année. Parce que nous avons en novembre, il y a 2008 et 2018, en novembre, donc c'est déjà une année.
oh naza na nzondi. Donc Aïda, tant na temps de la grâce, tant il y a bien oui, temps de la grâce vraiment parce que c'est ça facile na bayana mso babanda donc aux apo oye na opela mpepono pa ba fini opé et oleki mais biso nzamba pesi biso ngolu pe bayana biso vraiment ngana opesa bon merci donc bayambi biso na bolingo nyonso pour moi bino boye na temps bien tant to banda katango ezaka pour dire que ma campagne changeaka donc mutu na mutu za na époque na époque na biso au monde na obikisi na balianza et tozo kende vraiment dans les bons donc vraiment pour nous on peut ça peut bailler na biso merci pour bakange biso maboko côté bafunga biso maboko pe bayambi biso donc merci na bango. Merci Nabango. Donc Malolo Maloris la Congolaise, je te salue. Mais sinon Aïda, Maramounion ça aura toujours la positivité et puis la négativité. Je ne pense pas qu'une année en haut, où les gars n'auront bien du bon côté ni aux autres qui pendent, à mon poseau qui m'a baissé mon auto ligamment pour dire n'a aucun rapport au tika ou ça n'a continué à persévérer les sous. Oui, et ça n'a raté vraiment on a été au capé à un moment difficile vu que na koma ki bande ko senga mingi. Siko nazanga moko zomo yo za na posa na nga yo za na posa na nga siko so nambi ke non maman ou bien yaya naza déjà na mutubo omona comment que mabe a commis orgueilleuse a commis boy tandis que ningi suko ya souté siko so na yo kyango bongo e bande ko décourager nga tandis que toza naza parfaite naza mutu naza ba défaut naza pe na ba qualité siko nga na ko linga te ke na sepelisio na tiki muninga wana emso za na posa ngeza libaku mais mususu amona ngo mabe angana bengi aboyi koya omoni nde babanda bazala kaka bosoka mati donc pour nanga vraiment na osenga pe bandeko bamona ke Aïda abete bango libaku bolimbisi ezaka ka temps eza mukie ba demande leki ebele mususu pe bomo azaneti na eloko moko lobe abengi lelo naza mariage mon na poso zala tandis que eza musala faut déjà ko benga mon moi neti benga déjà parce que no Aïda to sala émission jour naza na programme yani que ba réussir na tourner pas na émission jour tel osomona wana ezo faciliter nga tâche pour am suna bi que na mardi mercredi mutu so ko za na posa na nga na bi que na ibne na kabola donc eza bongo eza te que Aïda poso lelo na chelo lendo ka nga mone na mibomi parce que na sali na le côté donc musala na kutu na salité so le la komi okoma lo lendo c'est que nga mone na omi boma donc ba difficulté pena mingi na kuta na ngwana. OK. Voilà ba difficulté mingi okuta na ngwana ebele pe ba tout amaki soit bobeta na baku Aïda déjà à s'excuser mais ça il y a planning et puis na programme et sera co-programmé Aïda une année et porte-le oui ben bon Atika maputa voilà donc on fait comme ça c'est une comédienne ok non la comédie solo mais Aïda année oyo oza parmi les comédiens nous effectuer un voyage belé et ça le Talibanda Mboka ok ne matadi ok Lubumbashi qui est derrière toi Jésus-Christ oui musala pe senga faux résultat zala ko satike na sali musala mo boele ki na okaka boye non vraiment nzamba zwa lokumu parce que c'est pas facile ozo sala musala pe boye batu bazo reconnaître musala na yo yango ba invitation zo ya kaka donc ndepe na za boye zo bibalisi non mais suli bada mboka OK soa anniversaire ya Jolie Etoka te ya ma Jolie Etoka ya PDG Willy Etoka Willy Etoka PDG na biso ouais donc anniversaire ya maman ndalobaki Aïda pa ya libanda mboka donc nazo mesu libanda mboka Brazzaville mboka Brazzaville libanda mboka ngabi ka libanda mboka nazana matadi ya boleli leli lazali libanda mboka ngai nakolo kwa kila ngam Kingasa neza libanda mboka waka Kinshasa non ndesi Kingasa no sanga ke eza capitale eza hors capitale ndeni Kingasa neza Kingasa ndabo somdenga ke poto ole kanjeni Kingasa déjà hors pays ça Kingasa eza hors pays parce que so dambi ke naza Pascal naza mboka mais so denga comme ke Kingasa eza da oreva qui sont dans albanda mboka mais on est en Angélique aéroport international et la confusion voilà donc ok sous Brazzaville
Merci na Willy et Toka ya ma jolie donc bakenda kaka reconnaître que non à moi non pe bana balingi mingi donc bana vraiment ba grâce balinga mingi ba Rebecca et Toka baza vraiment ebelé et babi que non anniversaire maman le quoi maman pas zara fanatique ya Aïda nde papa le baki non Aïda pe aya braza donc na bokasi ya Kerlen niwa nazo zala vraiment na braza. Mais quand on a traité orgueilleuse par rapport à ma planning, mais ça c'est par rapport à Nenge Babi, Paris, Aïda, comment peut manager, comment pour Babeng Aïda, faut que pas Mouto qui est beau. Et ça par rapport à Bassin Orgueil, il a un comme un manager, il y a un salon qui star en Okaka, tu as vu un manager, il y a un mingi, pas un musicien et tout. Mais comédien, tu as vu, la même chose, un manager, on a un manager qui l'a de belé, là. Est-ce que ça fait parmi Bablo, oui, ça peut être tout ça, tu m'as pas cassé. Omoni. Tout ça musala ngai msu na cause ala msu chargé au moins msu benga boy na za tournage na za mamebele cause na manager ezate ke okomi orgueilleuse ou bien non manager za juste là pour nous soutenir l'artiste na cause ala msu na zo tourner ou bien msu na zate ozomona oko so pe na manager malgré manager pe basala wa sola bon mo pe baza bato on n'a pas bénéficier mais ezate ke so manager azawana neti manager na ngai bato wa sola na ba ebi comment fonctionnaka. Le manager n'a pas juste là pour nous rejoindre Aïda cause en la production tel jour. Il y a noté que non on a la production. Voilà. On a la production, on a la production, on a la cause même sur la place mobile Fonazala. Pas de monsieur comme net voit bien en bureau na quoi. On a la bureau net la place na bureau na za manager na nga. Manager azana zo landela ba dossier artiste star. On a elobe fo sala. Na ko bossa na mutu. Te mon inde production je photo sala. Et ça na ma bête na combien OK manager ngazana na kinte aso bana mo te azala ayaka ndeti auto zala azongaki mais so benye tout ozoaé donc so benyi Francis Chako le manager le plus crédible ozoaé aza kuna matanga kufela ki mama kulutu na ye mes condoléances mon manager tozala matanga donc azaka wana so benyi Francis vraiment solo na ye naza posa Aïda na posa bobo solo ni benga mo pensu na zo ba belle na ngai na yami la bi bon bo so na manager na nga parce que omoni naza artiste ya omoni makamo e banaka donc mama ki manager ngo zongo ba kulutu na yo ba yana bino ba saka théâtre ngo kala kala bazaka ba manager te mais yo mwana ngo kana ina na 600 boye boko beta ba yali ba kute mais mwana ba ko tala ka mwana ngo mais ndenge nini non mutu na mutu azana ndenge na ndenge sala makam na na lobiti ke lokwa ngala nazana manager c'est ki na leki ba kulutu ou bien bango ba yeba ko sa musate ngani na yebi eza ndenge nga nazo kene na makamu na ngai nayebi ke naza mutu ozomona naza mutu nakoza makamu su na osala nayebi ke non naza na mutu na nga pembeni azo ede ngai ozom eza ona lobi te saka ndema bato baza ala pire petit na ye azala kan so benge bo alo saka tourner olobi ni tika message tu bani eza ndema na manager azawana azo ede ngai emsu kope ko zala emsu azwinga na telefone tabi naza ni manager na bengi o sololi ozo pour makamo pe na sérieux quoi et puis azana manager ozo mon et ça pe moi voilà moi pour moi boepe donc ça na ngona ndenga mabete ke Aïda so azana manager bato ba benga nga ba ebni na solo na bango so mtabi ke Aïda budenga na téléphone non et puis comment ko so na bato parce que na ko zate na pona muto no so na ebi no so anete comment na ba na tante ou bien on rappeler nga si mutu le basso no tourner na za na téléphone parce que la lingaka no sa musala ngai na biki okozwa message ba bebo et déconcentré donc manager am so ko za na ba ayambi Aïda a tourner tika message soit les na sens wana est-ce que za fiancé noté pour ba tonga yo est-ce que manager ngo fiancé Aïda to proposer na ba ya kana ndenge tena ko manager na yo ngamo na encadrer ngamo non rien à voir avec monsieur Francis aza kuna fiancé na ba mbote place za madame aza na mwasi na ba nungu bimaki kutu bataki ba photo tina ba nini bebika batunde baluka ba nini chance ngana mwasi ni to sola tellement bien a comprendre ki nene c'est ça ngo kaka batunde baluka ka moko matsa ba boni na ba chaîne na bango ozomona donc ndeti tozabwe so to kanga bi bato ba olobani yena ba resi ba kuma mwasi na mbali pe ba so confirmer ngo vraiment to mona ka bango to bazalaka donc ezalaka bongo neti papa Francis vraiment azalaka wana donc azalaki depuis les débuts
il était toujours avec moi avant de aider vraiment le conseil ti na monde que selon de tozo ke nae bon on a vraiment que na mati ba idée nae no aida sala boy aida ke no ba izonga boy donc ils a vraiment mis pe ba idée nae et on moni pe artiste toujours à vivre. Est-ce qu'on a début à carrière na aida ko banda ko jouer ki zengo bana ko se déguiser bongo ezaki facile to fana yuko binga la ndinga ki jeune fille boy na ko kalanga ko jouer ki jeune fille makasi to soit ba jeune fille basé belé pour na démarquer pour na mi bimisa ezapa na passion fona ke kana ki zengo. Non. Moni ezaka don hein. Elo ezaka don. Na banda normal pe. Na banda jouer moi na kutu. Ba film ya kini na banda jouer moi na. Et de balobata ko longa nzambe ela mukaka ntakanga ngwazati. Ngala joua rôle oyo na satanda même pas na vie ngana ko kota na jeu oyo. Nano linga baba jamo baba série mo ya babolingo non ça baba série mo romantique quoi. Nazala film bo trop classe. Donc nenga na banda olingela. Mais baba l'homme propose de dispose. Les lopé non tellement na banda ngada na banda c'est banda bo mwana. Zali na tellement école na ba journée culturelle donc na banda dako c'est tellement ko zo idée té. Tant on a eu kokota la monde makaba théâtre oyo ndé na bandi ko meka to na pièce mo be senga kizenga dans les mois et na ko meka rôle ya vie na ngalo fimbo non jouer pas Baptiste tant on a meka rôle na e bou lo fimbo abando je quoi pululu quoi bande ko lenga lenda donc dans la monde a sepel sanga tellement makasi ngana imiter mais parce que ba yo se plan na ngai ndé omoni pe na ki ko mesa na ngoti pe lelo et memanga bo donc c'était ça. Voilà. Aïda, on a un journaliste na zorapena ba information na lugar pena ma source. Est-ce que c'est vrai que avant bando sa théâtre bando se pena na théâtre to bando se pena ba fia théâtre té? Ngai. Elo na linga makasi zaki théâtre na ba série. Après ça son nota théâtre sur la moni ma sœur Sila. Nando linga Sila na bando linga e bakata surtout na film e bakata ba couleur. Na bando linga na ba mibali na bando linga dadi. Na Pierrot Ndombasi. Nazama ba série na total la major Zolozolo bien bisadi di blo mo bongo. Nazaki so okete pa biso ni botuna pe ba so naza fona tête. Ngaza so noti classe ba ça devant na fona no to ba théâtre kala na théâtre mo na Coco. Na ne place na CP na junior comme voilà. Na ndo c'est vraiment na Coco na meta. Na bono linga tellement ba théâtre. So tout na tamba ba groupe belenga. Et belé pele do no kana na le petit pas pédé nada. Na groupe mais le lorsque vraiment pour jouer ça donc nzambe azaba surprise yakuta ba hebanga te ba nemba lakse ba petit hôtel bono ya mukuse azat enga siko penda loko azeda na grâce ya na moi vraiment a aider ngezaki te nazaki tshwane na ko longwa na ko kota ba groupe mususu eti lelo to na leke pa mida ne na yokutana na mama Moseka amemanga pa mama Belleville ta na yokutana pe na 98 na Top Vision nda mimanga et pas maman Mimi Kabea donc maman Mimi Kabea na maman Belleville nde basala que lelo ba résipe oyeba Aïda donc on a toujours vraiment na esengo oyeba maman nanga wana parce que c'est pas facile so ko kabelo mbongo et si là on même soit kabelo mbongo l'action ndengeni ya ko sala bolobi pozwa lelo on a comme Aïda est-ce que Belleville za bongo est-ce que landela ngo bien Mimi landela nga okotisi combien donc nzambe vraiment na sambe la prière na nzamba kanisela bango mingi basa ba famille na baza bandeko na bango pourquoi ba bimisi bango te mais batali ki a mwana azo na tala to sa nini to aider lelo pe yango nazo lia nazo buka mbuma ya bolamu na bango donc nzambe vraiment kanisela nga bango voilà. Aïda na bito so yoza témoignage to so abiso pena vérité à cœur ouvert par rapport ya motiver pe batu mususu ezala que wana talent mo boy to musala nyonso eza musala so portera un plus. Aïda pena avant se focaliser pena na théâtre au sarape musala aux araka serveuse na terrasse au bana ko servir masanga betel biso no lisolongo ezaki ndenge na patron na yo ti okoma siko ke okoti na théâtre otika kopo wana et tout. Oui kuti babenga ti lelo balukanga te msu na bralima. Boss tanga zenga lukanga ti lelo na bralima parce que ezali na passion na ngate osala na terrasse vu que moni vie ezaka na makam na ba réalité nango na leka ba moment difficile vraiment au batku ba kondima te et na ki ko da comme ko sala ba terrasse nga vraiment nazaki serveuse no
donc nazali so na ye na mosala te baclient bazodéclare mokusu atalo aza wapi yawe eteni wana aza parce que neza bamati ezobeta maboye nga yaka wana misi ba 14h déjà na bo donc natia ngam na pesa donc moni batanda ba kiti kwa église les places tono sa ngam na banda madame uda yango nini nzoka siko stratégie o luka bato parce que soto tie ba mesa mbongo ekangama donc ndo longa ba mesa to ba moni ka longa ba mesa baba monsieur la nebiso ba longa ba mesa ti ça 55 mona Willerit ça na Willerit na Willerit donc ça c'est ça en face na terrasse moi za wana fimo mtazwa ngwana bu nazaki wana na olonga ba kiti ba mesa au moins personne to teki vente kotiko babi et bon aza mystique pour so tie ba mesa on eza des places ekangi ce qu'on a calculé pas technique on a calculé ah so na tiki ba mesa boy tozada na maka des places na komi olonga ba kiti na longo ba mesa papa na tandi ba kiti na tina kati na VIP na longola ba kiti na cha ba mesa o sandi bina so to teki boy on sandi mbongo pene bimi ba personne a pris siko vu que abanda futanga souté to sa msala to sala ba 2 ans à futate on commence au ezaka ndeza bo ko za nem suba ba retard yo somi no kazie moko oteki olongoni mileke yo somi so zonse bango la bango ndamu wana yo meli parce que ce n'est que nazo mbongo na ye ngalinga ozo mbongo na mutoki na ngai ozoma so mina yibe zako na mi yibi na ngai parce que ofuta ningate donc ngasko no sako no liandeni na somi no net muni ba osomba bweti na somi nini moko ngana teki na swika mbongo na bango oyo ya masanga na ke na sombi bénéfice wana ya ngai ti atanda ba yaka ngada asina milongola ya ngai ko madame so na européen manake bralima donc na ke bralima na ngosa na bralima na swika bona el africano et tout c'est el africano papa na yoko tanzonzi donc na koti nzonzi na film mo ya Mimika Bea ba benga la longue musala na lela plein tournage ta kuna na oza 250 na lela vu que na ba tournage te ba to benga siko kuna to sala au moment na kati au moment où on est déjà au sala pe na terrasse mo bando sa pe ka théâtre te wana ku terrasse ko na mo sa na ville na restaurant siko na ko mo kende ba blora Mimika Bea ta una kesi ko bwe ba benga nga pene pa boss na biso kuna bi bon bakati on a contrat parce que ba vide l'équipe ngozo mona raté na lela MKF sanga binanga okolia kutu na koleka oyo obande ko gagner loko ezaki prophétie lelo kutu bakoma ko benga nga kuna zonga poste na yo place ezali o ba mo succès ya ce que ba benga ba sa ba wa production mo boyebo artiste ngabi nazala ki anabino boyeba ki valeur na ngate yo pour dire que nzambe ba neni amemaka batu na uta leo na service leo na komi artiste donc ezakaka yo na osenga baninga nanga ba oyo osala musana yo salango vraiment na bolingo mingi ozomona nga lelo na tikala nga makambo ya terrasse mais mona batu babenga nga toujours aida yaka aida sala boy pour dire que na linga musana ngai magasin na passion nga na onte na lukaka juste moi 10 francs wana pona sana nga kila sala kindu na boy pe kindumba te kindumba pesa musana bato basala kango mais nga nga olo sala kindumba na sala kindumba to na zela mobala pesa kangai ba mibala ope ya pesa ya pamba te ta opesa yi paza posa zwa nga siko na mone ke nona sana musala na ngai moi 10 francs na ke dozo lieze mutoki na ngai donc lelo pe nzambe nda sepesa ka batu pe nda pesa ka asekisa ka batu lelo par mo sekisa na bandi malgré nazo zwa na ngai mingi te matin mukyo nazo zwa nzambe zo pambola. Voilà donc nzambe zo pambola donc comprenez comme ça ezaki penda histoire vraie. Il y a Aïda donc moto pena na luka yi matière sera bon beta sur ça sincère à koloba donc lelo to koloba que oza tellement moko culeur nzamba osa le makamoro ya malamu na vie ozo bénéficier penza na musa na yo par rapport ya ndenge ozalaki et tout donc bato va net ko sous-estimer bato et surtout que yo uta pena musala oza serveur déjà ba thérapeutique ba fi pasara ba souffra to musa ko beto na sima boss wa psoka boss kozong sekoloba kolomane mabete muso temso beto na tolo oteli kaka osako boni yo sa poso zo temo 10 francs muso so ameli mona osaba bilo mobwe faut zakana mutema en plus service azala kanda te malgré même si client sont seul réponse moi mabe tu es toujours là souriante ozo seka juste ka pour na ko garder et loko na bino ozo mona muso aza quit susu mbongo apese ko kite toni yebaka ko sola na parce que yaza dana quit ozo mona do ezaka bongo eza ba réalité belé na musala o mais na ko encourager bino kaka bo continuer musu pe babala la banzela musala musu pe ba voyager ndeti ngai
mutu moko azwaka nga kaka na se naki osala na ndako nazalaka bonne quelque part. Oui, na banda okengela mwana mombo believe mwana ya mama Kati believe azalaka na 2 ans mama bango nosala na BCDC siko temps ezalaki te ntango ayeba wese amono aserva kitoko azalaka gentil asekisaka bato ntango azinga na kina believe ando alinga mutu mosusu te apart ngai eyosalaka bavoyageur e nde naye kokata mosala. Donc j'étais une bonne na ndako mona ndokengela mwana osomona témoignage nakendaki bien par rapport ke nazalaka akeyante naye bakoyamba bato e amonaki oti tovana totikala ozwa ne problème te ti mpe avoyageur natikala ozwa ye problème te. Donc mpo oloba kaka ke mosala nyonso te eza mosala banéglige lo mwa moke te. Donc leo nyonso tu ozosala na vie tiano mpe kaka nzambe liboso ozomona talisaka nzambe bapasi na yo napasi obetela mutu akomimiza talinga te tutu bani mais ntango osolela nzambe moni barésultat lelo j'étais une bonne mais aujourd'hui mutu otalanga bondima te akasa kwa na uta soki wapi na sapu tandis que mutu apesa histoire na ye. Donc c'est un peu ça. Voilà, malgré tout eza le roi babi okima mbula ne bale na sens nini ba service ba traiter bango ba fi moi sérieuse oye sur na TV ba fi moi sérieuse o gérango ndeni. Oui surtout ngai na bebana na mutu moto zelene abi aïda ndeni. Donc copain nga kwa abi aïda oui non tu as sauté aïsanga abi na regretter ene la linga ko stundo koti su na monde oh nepsie c'est que vous avez la confiance dans la tête. Tu vois moi signio surtout son a balte babazane azandumba musupe azanda ko libala azan azapeka ndumba babali mazaka azosaka kindumba osomona. Donc pour dire que et ça n'a rien à voir que na sala théâtre ou na sala té bobengaka ndumba. Donc yosko muto na zana yo ndoko yeba soki mwasi nanga azaka moins sérieux ou pas. Parce que nga na vandi na yo batikala kozwa okotika kozwa ata appel à mabete o mutu mwa vanda pe lingi mwasi nanga to nini te ozomona ndeti oza boye papa so zana mwasi no oza confiance na ye ata mutu yebise ke namoni mwasi no na hotel o yebise ni so aza na hotel no na yebi ke nda aza bo olata capote po linga pesa maladie te. C'est ça ozomona faut ça l'effort ata 100% ata 5% oza na confiance ya mutu ozane malgré mokilango eza ya kobeba. Mais attendez, vous allez à moi c'est ngai bon nandimi na ngai penza te na vérifier. Donc c'est un peu ça parce que so obina ke bandumba bandumba bazala bakaka bamboma bebe bazala kaka yo moko conscience na yo makambozo sala oyeba. C'est ça. Voilà, donc comprenez comme ça, elle c'est Aïda, donc on a besoin malem na rochité. Donc JNT Service, c'est l'agence qui assure. Et on a Paris, et tu n'as colis, et tu n'as pas conteneur, et ça la rapenda carton. Oh, n'angina tu n'as colis, n'angina tu n'as enveloppe, n'angina tu n'as nyonso. Oh, la routine na Kinshasa, à na Congo Brazzaville. Na Angola, oye par place ya routine na teto agence ya sûr ezara moko JNT Service. Donc Aïda JNT Service. JNT Service. Pour batuna ya poto. Na batindela yo koli toni donc na JNT Service. Vraiment bon profiter pe JNT Service yango yo. Oza poso tinga biloko, oza poso tinga ba kabelo ba make-up. Awa na JNT Service. Bobu kanate eza eloko moko ya kitoko pe ya sur ya assurance. Voilà, donc JNT Service c'est Zawana, donc Papa Jano à Zawana, donc on a 4 à Paris, mais on a partout dans le monde. Numéro on a affiché sur l'écran, on a benganga on peut savoir des détails nyonso ndenge boye ba routine na colis. Donc bozo sous-souté agence assurée ezara moko JNT Service na 4 à Paris. Aïda lelo yo ozo bénéficier na musala na yo. Lelo yo okomi produit moko na habité na lo bango ndenge parce que mokili bakoma kolinga Aïda de trop bakoma kosepela na yo ya makasi tokoma mona trop babiloko ba musicien Aïda ozokende ngoko ma chanteuse ngoko ma nani tozo comprendre. Voilà profiter non ça fit na kamana ngeriche watanabe to sanye lo mombe kamite kamana ngasu inosbi taille S donc yeba baki to sanye lo mo kamite mon ngaza naza bilingue. Oui, naza bilingue naza par-ci par-là. Donc
Bape batala biso ndé biso toyoka banzembo bape batala biso donc baza toujours là pour nous soutenir pe ba jeune talent quoi biso pe toye ba pe ba soutenir biso donc ba lwa so miki on est ça là bon pe baza pe ba ba stressé avant ni même sous ba production bazo luka banzembo tout banini moi tali pe ida et ça lié bien donc ya mona ba benga biso pe mingi donc eza nango te pona boye te ezaka pa ine kaka ba lelo sepele ya ida le quand susu na rep na ye ba ko benga ngai na leki mingi tabenga elegantisme abenga allo star ozape bo yaka bo to DJ Reset Pati Ambroise to DJ Reset to ça peut ba showcase na ba na kama onje mama kasi wa onje menze boni la yemba njemba it's you I beat you baby Sophie tu mama exactement anglais ça ba anglais sika non continue ba believe baby Sophie j'aime la sika j'aime la sika baby la yemba sanja muna studio obim sokala non sango single Aïda un jour bula po bala so libale otiki pe kopo siko mama mo bo o bando sekisa bana no na ndaku o saka pe mo maboke oui naza mwasi non boya pourquoi libala za rêve à moi signos moi ce histoire rêve à kobala et so le lonzamba asungi Aïda a Bali na otika msala te non so papa boy moni mwasi eba kosola kana surtout soki oza mwasi eba kosola te se koza mwasi te mwasi solo fo eba kosola na papa fo lakisa eba paramètre lelo pako zwa faillite place mobwe ngape na ede sikoyo so neti nga na osala te neti basi ya lelo fo koluka kaka parce que ozo ya mobala elaka o banini eza yango mpe bien mais toyebi makambo nde ekendaka lelo msunga nazokende boye nazwi mwa 10 francs yo mpo ozokende kuna ozozwa mwa 5 fois tosangisi ozomona bana mpe ngala olinga te mwana nga lela ozomona koko ozangi nga naza nango na seni na soutenir yo mpo ozanga nazangi oza nango banga talike ya zo na TV so continue ka mutu musupu oyo oluka malgré tout mon oza marié mais biso mibali totondaka te bebele mibali oza moni mwasi na mobali mwasi vraiment azalaka mwa ferme par rapport à mibali nga mona mwasi aza ndeti mwasi oyo aza mwasi oyo ndeti nga so babali ngai nayebi te na parfaite mais je suis déjà une femme mariée funa respecter mobali na ngai ozomona neti so na bali baapele mosu inutile na kosala yango te mpe en plus na nosela nimero mona mobali na nga oui ngaza mutabolingo baresi obeka bozi papa mobali ndanga bomoti ngala bolingo baresi la deshia nalinga makasi mwata banga ya mibali na okufa abisi mikolo posaki ndumba lezo matanga bapexania sa mibali te oui donc so ozwi engagement que na bali donc faut kolongola biloko nyonso tu parce que ntango ondimi nini kobala mutu soki ondimi vraiment que nyonso tu ya kala obwaki donc c'est un peu ça voilà c'est un peu ça mais Aïda lelo oyo bato mosusu bafana mpe na bapale balinga bayeba Aïda botama wapi arekolo nini afanda wapi atanga mpe kelasi to ndenge balobaka ke classe peut-être esimbaki te yango na ye na kaka mama na théâtre oui Aïda aza moluba ya mbushimai kombo na ngai ezalaka Gladys Kapinga Kalonji tellement boule elekanga tiko na koma Aïda Kapilas dalakoma yanga Kapilas mpe c'est Kapinga oui toza ebele na famille naza yaya baleki nasape leki ya bayaya donc otuniso nini soki obotama wapi en fait nabotama na Kini nabotama na Ngiringiri nakoli na komi na Kini na Barumbu nde siko na yo ozonga susu boye na Kimkolo donc c'est un peu ça olinga kolia mingi nini obotama mpe na mwani date wani ok nalinga kolia mingi makemba na makayabu bablo openda ya okabuka mais siko babi na ndenge mpe nazaka koganga mingi fo olia bilo mwa supu po esalanga mabe te kwa po soki ozodiaka biloko ezokisaka mpe na motema vu ke togangaka mingi
Donc naliaka makemba na makaya beza bagu nanga o nalinga minkolia. Nabotama le 7 décembre. Le 7 décembre né na botama. Non ça coup descente na orphelinat. Oui, non ça descente na orphelinat. Pour na siko dans un lukana na orphelinat otoko ke na sola maman Belleville pour tout ça la mingi ba descente na Belleville TV. Non sola na maman obaki to ça descente le 7 décembre moni na cause pe mbongo moi mke on parce que nazana na mbongo te penda ya ko zana ko sa ba bloc ebele mais na baki oyo na omona nango na o bateau ba olinga bakanisa ngai ou bien muta olinga profiter na lipamboli pe parce que eza lipamboli pe pona nga pona yo. Donc sur le lobby que non pour la dit la Bible c'est celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc après ça va pauvre voilà. Donc ce qui peut pour la salle c'est pas polo. Ce qui au monde qui ngala ko suma 5 polo pour na aider ba orphelin. Nga ko suma 10 polo na nga pour na aider ba orphelin. Les appels ma bête. Je là ozolo belo mo message mon faut ba capter bien. Donc anniversaire na yo tamo botama le 7 décembre. Le 7 décembre oyo ndeto wana novembre, décembre oyo le 7. Au sala descente na orphelinat au fêter na ba orphelin. Donc au fêter na ba orphelin sengara balia bamela et puis les période pe ya ba fête. C'est ça le mois Noël ba on peut ba eu déjà comme fêter le peut ba on peut ba cadeau pour bazabana. Donc mututu alingara ida a besoin à contribuer. Donc au sali polo, c'est ça. Oui, na ouais vraiment au passer message bien. Donc na sali polo, polo na tika juste $10. Parce que na $10 wana pour naza na mbongo te. Naza na likanisi mais mbongo penza nde ezate. Ya on a sali polo, soko sombi polo et ko aider biso to somela bango ata sac ya loso, to somela bango ata sac ya sucre ou bien le ko eza ba fête boy moi ba robe moi mike ba sandal moi ba sandal baquette voilà et des biso poto kabola pe journée wana ensemble na ba orphelin. Mais ce que vous appelez dans Moutanga Tinda, Asalana Tikoli, Asalata Koli, Abana, Atindela Bana, on ne peut pas. Oui, ce qui vraiment parce que tu as été Mouki. So, Monique, notre yo, Lukako Sombaka, et Kokolia, moi, Mouki Romona Nango, au Tien Agence, Biso Tokozua, et to Sombi Biloko, Toke Nango. Donc, ils ont bon, on est la mona boss Abedachou. Abedachou. Boss. Abedachou. Voilà, boss Abedachou. Yazamina Arnold Kondoli. Donc, biloko ko aider pe yango papa, ozomona ko aider pe yango. Donc, ce qui vraiment na moni ba soutien pe ya ba vie na ngai Darius Akwala, ce pe na moni ke ba vie ba tie mambo wa bi poza mbongo na binoti. Na place to bois que la peu musicien tout ça nizango pe mabete ndeti ba musicien pe ndeti bien nga héritier watana ba c'est un aida les cas na parler ozomona donc ba on peut pas bénéficier na œuvre oyo donc ça lipamboli pour na biso nyonso tout donc sauf no lingi o bénéficier pe na lipamboli donc soko aider parce que lisapi moko esikola ke longité soki yo tie okuna pa tie nzambe pa osunga akobati la pa kopambola biso. Donc là on a collé voilà. Donc le message est passé Mututu Olingara Aïda. Donc na rebandé la pour un message. Donc Mututu Olingara Aïda botama le 7 décembre à la descente na orphelinat moko pour affêter na ba orphelin. Donc $10 na yo ya t-shirt et sa contribution. Yo mutozano musika to poza pembeni to na Kinshasa. Oya kozala na kin. Là on peut $10 na to peut sur polo au marché pe OK na Aïda Olingara star na e bakangi na bio pe ba photo boké na inde tina orphelinat bo fêter ensemble na bana wana anniversaire ya star. Donc aux en a besoin au participer au contribuer juste $10 ya t-shirt. Yo mutozano musika o la ta no t-shirt té. Mais $10 wana ezaka contribution au récup au sombela. Ndeto mona que moi j'achète 10 polos pour na batu, ngana sombi 5 polos, ngana sombi 50 polos, aïda yo pesaka bato yo baroya wana. Nzambe arozanga pété ko pambola parce que le bon moko et sur la élongité. Donc la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc moi ya mukiwana eko ça la bien ngapé déjà na opesa faut na so mapata moi 3 polos pour et ça la bien pour que to zalawana jour ngo ya esengo to kabola ensemble na Aïda. Aïda to comme na biso ko kende malem na suka mais ba bon souvenir ni nous garder pour la 2019. Et ça est belé vraiment
eza vraiment ebele eza initié ya oloba eza vraiment ebele napesika nzambe merci et nayebi te napesa nzambe nini soki ezaka merci te bolamu vraiment ya nzambe eleki ebele na 2019 oyo e naosamela nzambe akotisa biso yango so na 2020 donc eza vraiment ebele nini obanda kobulosa na no non tosali yango nalingaki na organiser soirée mais vu que nous avons préparé déjà descente na le 7 awa na biso na organiser ngo susu na janvier et puis ça n'a pas donc on a gardé ngo ata pour na février ou bien mars quoi ba mars ça m'a mis à rebeller ta ba le 8 mars wana organiser moi le mon boé et ça la bien à l'occasion na lo baka occasion voilà donc aïda to comme na biso presque na suka mais tamo lobi makamo ba musicien awa lobi que aux rappels ba musiciens et tout aux appels à matanga donc je vous signale déjà animateur il y a Blaise Boula donc à hauteur Otika Bisso donc père à son âme na habité oyo rappel ba musique oyo mo poye neti ngai na lelandu batu bayebi nga ata na parler bayebi na lelandu le na niveau moko neti ya yana comme Hervé ce qui nan c'est Rigen na c'est exemple yo le quoi la célèbre vocale la tia lu geli nga ok c'est longwa ok na sepela na vocale ya boakaka na sambela ndenge ni nyango pona blesse pour la notre père qui est en ciel que ta reine vienne zambe pesa lupemba dans la sepela la cri voilà voilà on bien na so na mafale ba beti maboko ah moi bisa kwa go la boy aïda c'est pas ça batata ça za bilingue vous avez un artiste complet hein si au boni biso kota na ba ponyo surtout voilà bon ça s'appelle au mo ba ida leader bosi omona na yemene ba mobulo na beta blé belé ne se okoyanga na ndundu oko donc bambote la yo okoyanga noa toujours toujours sentir vraiment vous n'avez pas na libanda ma mwezo qui est vraiment star ça toujours yo donc que c'est peli makasi et donc c'est un peu ça ba moment fort na ya vie sur aux en théâtre té aux en musalaté on doit se détendre se défouler olinga aux en nalinga nazala sona zala wapi bien nazala donc dans un moment on se détendre on se défouler so za na musala on sala te nini opena on sala on comment à concentrer et c'est peut-être ça on a pas moment no ya détendre nalinga otami ba série na ba dessin animé zala mingi so nota ba dessin animé et ça la nga bien parce que balom so ya ko teli mo dessin mo voilà boya non mais non on a mes qu'on a bon mais qui peut boire donc ils appellent pas si nous totali dessin on yo pour comment net dessin wa no sanga mamio sala donc to meka kaka na lingami kota ba série na ba dessin ko ka minga pe ba nzembo akala parce que malgré ba YouTube elinga ko mais yo so yo kinzembo mo akala ezongi sara penza utala koza idée mon boye usali yango pe par rapport à nzembo voilà bato batali ba obenga ondeni bo ba onza mazo ba contribuer pour na polo. Oui, numéro na ezali plus de ça quand même. So benga ina plus numéro manager. So ça pour ça aller la direct maman pose polo, on a dit que comme moulaye. Ça non peut c'est ngaité. So benga nga ba polo za na ndeti kami te ba ti ba décembre zo za déjà. Numéro na eza plus de ça 43 89 61 51 03 89 61 51 03. Donc ça va bengi bonzo na WhatsApp ozwa ngai na Facebook biso beti Aïda Capilas ozwa ngai Instagram pe so beti Aïda Capilas ozwa ngai voilà Aïda to comme na biso presque na suka nga na otikolo micro et puis moi ba dédicace ezali. Oui, na pesi bambote na ngai na le manager le plus crédible et Francis Chako le manager. Mes condoléances Toza, on est ensemble avec toi. Toza la wana na matanga pour toi insister malgré Koza akinte biso Toza la kawana et bambote na ngai na PDG Willy Etoka ya Majoli donc Toza la wana bambote na ngai na Arnaud Kondoli bambote na Arnaud Kondoli bambote na la boss abeda chou bambote na tete ndai maboko bank mama Rachel Futa Kamal dinangai oh Rachel Masana ya tanga
mais comment la raconte bagaille. Rachel Fouta Korates, ala la tête à Talinga. Dès mon héritier, Wata, voilà la tête à Talinga. Ah bon? C'est mon héritier, Wata Olinga, Makasi. Nalinga, Njemba. Njemba, Yembela Nani. Njemba, Yembela Nani. Njemba. Bernadette Massimo. Bernadette Massimo. Nalinga, Njemba. Demande bomanga limzara soutien. Wata bomanga. Abi sala la te so atalinga te. Innocent na linganje moni zaka. Chéri nanga ya ba fossette. Nanga ya sia. Nanga ya la vilanga. Eza pote manto. Eza sia. Nanga ya ba fossette. Nata ya top model. Ngala. Eza complète. Osangaya na filanga. Eza pote malière. Eza sia. La linganje mo ale pas innocent. Je peux pas les king. Les king fali. Ye banje bébé. Njamune zaka. Njamuza. Akata banaleni. Na ya me. Zakata. Le monde est trop matata. Pour matata, le monde est là, tata. Kita okata pour makamonanga akata. Na bonisi. Nina Samuel. Eba misa ba becha so mabaku. Ye matanje mo apete ka ye manje mo difficile. Aïe, la fille amoureuse olinga mi mama mi bali. Ngale mi bali le bomangai. Ngai. Pourquoi mi bali doza ndeni? Nenga mi bali bazami couche milai, bazambi ngai lancer. Nenga mi bali bazami noko solo, sa mapeka. Mi bali bazami na mama biata. Eza ba kwa mi bali nangai. Ya madiata? Oui. Maba il faut ça ne loko mo sa lingela ko. Ndeti nga mobali so sa mapeka. Na sata les. Ndeti mobali ami kola za mno solo. Déjà la rabie bon. Voilà, tu as souka ba dédicace na yo, on va nous faire ça. Merci beaucoup. Bambo telanga na bedeno. Bénédicte na noble bango va ba soutenir nga pour nous saper ba polo donc merci beaucoup bambo telanga ina le boss Eric Mandala le docteur des ignorants bambo telanga na Tabou Fatou na bate élégantisme le belanga na élégantisme bambo telanga na trésor ngiangu boss na biso ya chaîne na biso to lekaka donc bambo telanga na mukwata mbata c'est la maman Ida mon vieux Tito, donc le 5, voilà, on est toujours ensemble, on continue toujours ça na biso. Maman Belleville, maman Mimi, maman Fanny, Masudi, dans la Lingabino Ming Bayana, on est sorti à théâtre, Bayana, Mibali, Bayana, Bassi, vous êtes tellement ébélé, c'est le temps à Tangabakombo, qui vraiment ébélé, la Lingabino Ming, Devino Bolinganga. Et donc, nous avons vraiment à abattre la biso, les amis d'Aïda Baz, Diane Mayemba, Grace Mayemba. Jika kou mosala mtoka ngaba photo na zala banguba la zali akanga la Charles Mba ya la sambo non tu que le micro oh ça moi sketch moi mukiona on a des annonces. Voilà donc c'était là Aïda, donc c'est par ici que nous mettons un point final. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. Grand merci à Malolo Maloris la congolaise. Ne pourra pas penser à Jules Zamunda, Motema Julia Welo, maman la Preston en direct de Nat, Jérising à la merveille moi na mamie. Je te salue et couple d'Ake Kanza Motema Yajina Wajina. D'Ake Kanza Motema Yajina Wajina moi na Yolo moi na Dallas. Et un grand merci à toutes les personnes au Borozali Bakou Yorta la émission Oyo du début à la fin sans pour autant il n'y aura pas publicité et beaucoup plus. Abonnez-vous massivement parce que Awande Bouwandoza toujours d'actualité. Bien merci à Yannick Yura, merci à Deo. Aïda Tom Nasuka, on a le micro cassé. Donc bon s'abonner au plus par un message bon exemple de télévision. Oui. Un message moi bien pour 2019. Bye bye grand Tikio. Merci beaucoup. Tanya qui sont pas loin de chez toi donc nalinga komi tanya qui sont pas Germaine comme l'équiminga Germaine à Christelle bakamananga Patrick Kadogo comme eza Tirba Germaine Tirba na Christelle Tirba donc nalinga bino mingi tanya qui sont pas toujours
nasengi na bino nyonso to bakamani nanga basi ya valeur basi kitoko awi napesa okenda kotala bashani mobe mituna makolo ezoyebana te exemple TV. Donc, nasengi bakamani na nyonso tuka nde tosalaka tosombi basavo tosali basavo na biso tosalini tosabone na exemple TV awa omoni baémission mobe éducation eza te ayida fini mutukingani wasuka yalaninga abetinga te awa soki ezalaka te eza exemple donc biso topesi bango exemple mpo na ndaka biso awa nde makabu misibo wewa yazanga sise mission caméra kata esili Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, nous autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.